pembeni ya kufa. Tu se trouves pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle ne domaine na yo. Mutato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète messager Emmanuel Dodi. Que Dieu le Père vous bénisse. Amen. Nazana message moko nangana pesa lelo. Engeza vraiment matata. Mais témoignage mon nazana ngo oyo ya sœur na biso Teresa Mamikisa. Ezaki pe témoignage moko édifiant il est na nouvelle ligne. Na lingi natali salibota na nzambe mona comment est-ce que le prophète est en train de souffrir pour sauver les gens. Yango na lingi te batu basakana na mosako na bibi batu belé ba komelinga ba message ba mais prophète pasteur ndeni yozolo ba keye aza capable ya ko kota na même na enfer pour na olongola bimisa moto na enfer pour na obimisa ya kota longa bimi il est capable na lobi aza capable parce que yé aza envoyé en Nzambe. Dieu lui a donné le message aza capable ya kokota parce que aza moto Nzambe aza lokwa batu normalité. Donc là il faut comprendre que bozo pour là mais bondi maté. Donc bondi maka que bozo pour là, vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il est en train de faire. Il est venu pour sauver les âmes, pour sauver biso ba rebelle, na ba rebelle belé parce que mon biso na poto nous avons des problèmes sérieux. Au moni bandeko musuta na obi que non prophète a pesi ngai responsabilité à diriger batu na kata mboko église oyo ye oyo na Londres en Angleterre mobimba. Étant na obi que pourquoi pas comme dans le monde ba mona onde ma sécurité parce que na kati na mboko toza eza mboka mondial premièrement spirituellement dirigé par le monde satanique et puis bateau ba vandi na mboko mingi baza bateau yo baza ba rebelle ezala ba frère na l'église ba sœur na l'église ce sont des rebelles terribles rebelles a yoka prière na yote rebelle faut le na langage ya ba rebelle pa yoka yo mutu oya kolinga abebisa le sous témoignage ya mutu yo oyela ba conseil au simba te ba sœur ba rebelle ba na l'église na ba frère ba rebelle ba na l'église o pesa e conseil a yo côté a yo na conseil te a yo na prière te a yo na langage ya bato ayebike o ngaso na lobelinga na yo po ba rebelle wana ba sona ba yebiti avant yoka yo avant banga yo ako google na liboso yo neti ngande na zaboy avant mutu o ba rebelle o baza na poto avant ayokanga ako google nga liboso ayebi ngati ako google pasteur bienvenue na yoki ba masangata la bi posonga na bimelie ayoka mais pas na yo ayoka te ato lobele ndeni e simba te parce que donc baza bato ba yebi omoni ndoka yeba amuninga ni ndoki poza maka spirituel mutoyo omoni za bien ilongo na sepelaka nango bien ezalaka bien pour un intellectuel à se rabaisser à comme na niveau ya muto ya se ezalaka bien mais ça c'est difficile pour na muto ya se à matalikolo comme na niveau ya muto ya intellectuel makambo to loboyo nous devons protéger notre père na makambo ebele alors ndena bien na ngana na beta biloko mais ndeka molimo tindi na keka na ndenga bomu na témoignage bomu na comment est-ce que les gens sont des ingrats donc batu ba comment on a prophète on dirait nganga mobo po ba yakaka bazwaka ale bakei mais prochainement na ozonga la bino boyo ka bilo na bimsela bino bolanda témoignage à notre sœur Teresa Mamikisa bongo after to kutana. Thank you, bye bye. Shalom les affranchis. Shalom Massé. Kombo nanga ndenge pasteur auto loba sœur Thérèse ya Manikisa. Nayaki na église na nzela ya prof Mobenga qui est mon oncle maternel et puis sa femme maman Ngalola. Na zui lelo na témoigner parce que baté biso aso tozo loba te c'est que Dieu le Père est en train de faire tozo sumoka. Yango sengi na loba. Tant nazaki mwana mokie na belaka meningite. Et ça dit que bah soigner nga mais et si la ginango après quelque temps
nakomi kosala ba récidive ya ba céphalée moko très violent. Au fait, mutu pasi soki bandinga na bande ko supporter même lumière te. Mutu aloba pembeni nanga te kokota pe na ndako na mapapa te. Voire même mon papa biologique ayi à Sibir na loi wana okota ndako makolongulu na ndako na ye moko. Donc c'était vraiment très compliqué. Et après quelques temps, sauf à soigner et Sili après est à moko ezongi. Tant on a eu au banda université et sous koko isanga, c'était encore plus grave. Cette fois-là, prof Moubenga a mis na clinique universitaire. Basalinga l'examen ophtalmologique, l'examen misou, peut-être cause attention misou mais et l'oroté. Toi ozong anda kuto sali ba radio ba radio na mutu et tout et l'orezate. Nde maman a eu décision tokende ba église. Maintenant to bando kende ba église toke ba église ka ba bima o ba oloba awa. Ma sœur kende malembe bisika wana. Kende vraiment na rythme malembe perlix tolingi to découvrir. Merci. Toke ba église ya bima ba pesi ba prophétie comme toujours. Tant on a comprendre que la prophétie na bango à 80% est vrai. Mais bazaki n'a la possibilité aussi sa problème nangate. Tant on va pesi ba prophétie après sou kana on ba ebisi maman bosa belara makasi. Maman lobi mais nga na epa na bino parce que na sou ki ko ressemble mara sa on a sambela ndeni. Et maman était tellement découragée. Camarade na ebisi ono et ça na papa mort ya kimbangiste et pas ça très fort bokende kuna il va vous aider. Toke papa wana a pesé ba prophétie na ye alobi ke ono eza ba masasi ba betenga na mutu abimisi pe masasi wana mais finalement solution za quitté. Après quelques temps le roi za équipe personnel soignant a ekotianga sous traitement médical. Au fait, à comme on pèse une trithérapie, il y a des tranquillisants. Qui sont là, parce que moi, ils ont aussi battu, faut nous mis ça. Et puis, tant qu'ils ont pèse ça, on a lobby, vu que maladie est un millimo, parce que tous les tantines, na biso cadette, il y a papa, il n'y a pas belle maladie wana. A besoin, ils ont maladie moi un millimo mabe, et c'est un po obi kalango baki si wana faut mélanger na maille fleuve. Et puis tango bakisi ngamo fona genda osomela bilongo na Maria no faut pesa ngambo mama zo pesa e na kisi maro $25. Curieusement sora el biso bakisi abimisa ngo na ba plaquette o pesa ora kisi na papier bo soit na sachet donc elo moro ebino kombo na ngote mapesa ora ke komela finalement na zuika na zo mela Nazao melango na la muki na tongo na meli na lie na sokoli na lali na poko pe bala musinga na lie na sokoli na meliango na lali pendant 3 mois. Melango na mai nini? Pardon papa. O mela ba kisi wana na mai ya fleuve. Ando que so mela biso mai ya fleuve alobi soit disant bidon mo 5 litres ça na $10. Donc so bo pesi mbongo ndenge soki Cécile maman bando kendo zwango régulièrement ndenge bande ko ba tuberculeux ba kendo zo ba kisi na hôpital ndenge pe andosal na meli ba kisi wana pendant 3 mois finalement mutu lo bana bando rolala mutu se calmer nango mais ba séquelle etikala toujours tant que contrôle après 3 mois tant a moninga e mora ki somo parce que nazaki na somnolence moko ekomaki grave. Et puis, na koma ki tellement mounene même bilamba na ngamo ko kanga suste. Nda lobi que non, aucun traitement, mais après singa condition lobi, faut la suffisamment et puis sur la liba me ko la musaote. Si ko tango na ye en ces lieux, ba bi singa ba franchi, ba sambelara de 23h à 0h et puis de 3h à 6h. Na lobi mais son abina na landa condition na c'est que na buki mbego et rosa passe. Au début, c'est difficile, n'a aucun colanda ba prière wanate. Mais à un moment, n'a eu décision n'a dit non. Faut ngape n'a comme affranchi n'a bandolanda ba prière. Parce que quand on vient en ces lieux, toya kande na communauté a ba franchi. Mais faut tout ça la jouer fort mon sale ça ma biso veto comme ba franchi. Nde ngape na komi kolanda ba prière wana, tant on a komendolanda ba prière. Na bandi ko sala bandoto continuité ya bandoto mona sala kala siko na komozo ba réponse nango donc so na lotaki bakangi na prison loti prison fongami obimi
na bandolo ta ba mari de nuit na yo lota ba longolinga vagin moko en caoutchouc na zaye lota ozala c'est aucun de mbango makambo bien pezozo beta mais aucun de mbango. Donc tant on a commis à franchir on a remis landa ba prière ba tonga na osala ba appel na remis ko sala au fait bandoto moko ba continuité ya bandoto na lota kala siko na remis ko lota ba solution nango kala na za lota ba mari de c'est là donc azolota bandoto ya ba mauvaise nouvelle o ya lota kala awa komi ko lota bandoto ya ba bonne nouvelle c'est-à-dire tango azale kuna bande ko lota ka bandoto ya mabe ya ba mari de nuit ya bazolanda ye ya kokufa metango yawa nda bandi ko lota ya malamu na malamu ya délivrance bandi voilà na lobiko. Merci. Tant on a bandi kolota bandoto wana et puis tant on a yaki ape mutu pasi wana etikala ko sala ngate seulement na bande ko kana mutu na ngalo biloko eza dans le vide et puis nazaki na France qui na simbi boy ba nerf optique o eleka na miso ekenda tina cerveau esala ngalo kwa courant donc ata mutu okanga suki so abaka nganga azamba ba condition place musufa kanga likolo place musu asimba te puis et bande ko déranger des fois na bande ko préférer na ba perruque pour ne pas déranger les autres tant on a na bandi ko ya awa nde sali que na komi ko sentir na mutu nanga ba komi ko serenga lokwa ba vis biloko ezalaki dans le vide bazozong sanga en place bazo serenga lokwa ba boulon et puis nazo kana makelele na matoyi nazo yo kango et puis na nouvelle lune na moisson awa nde papa ayaki ko couronner musala alobi na osambela pona bato nyonso bana na problème ya mutu bonga pe na se classera na ranger wana te parce que eza problème moko eumeli ekoma vie pona nga na mona yango normal tango asambeli lokwa nazalaki déjà na kati il a prié et puis après ça na yo remarquer que ba courant wana nazoyoka yango susu te bamakelele wana na oyoka yango susu te na bino na observer nani j'ai pris mon temps j'ai observé et puis nabino na kanisana suki natala si réellement ba passe yango esili ba utero kanga suki récemment awa ba kanginga na fongoli yango na 22h na tongo lisusu na keba tanga mususu finalement je ne sens plus rien jusqu'à ce jour. Et puis deuxième problème nanga nazwa musala na moisson nanga liboso na célébrant en ces lieux na clinique moko connue na Kinshasa na kotisa ta demande d'emploi te babenga kaka baza ko engager batu mais na batu o bayaka na bana na bango bango pe basala rawana bazwa bana bango te mais biso tozaki na mutako lobela biso te bangaja biso et puis na signé contrat à durée indéterminée qui ne pouvait même pas se faire na bato ba signé ki nzela moko nanga bango pe ba bénéficier na miséricorde wana bango pe ba signé à durée indéterminée. Mais bah on va ça la liboso ya durée déterminée misusu ti lelo peut-être bah 10 ans non ba confirmer bangote. Wana zaki deuxième et puis troisième pour finir. Voilà ya nyoka. Na nyoka moko ezali kotambola na libumu. Nyoka wana zaki soka bandinga j'espère un jour papa telemisanga awa. Na selo bana no malembe makamba ba nyoka ezotungisa bana batu. Lelo na miselekete na bangubu fo elungwa lelo. Amen. Un jour papa nyoka bana osalani. Nyoka ezali kotambola na libumu. Un jour prophète telemisanga awa atunanga si j'ai eu à connaître un prêtre. Tout le monde azalaki ba o bazalaki. Vous vous souvenez encore Nabimisa prophétie sœur Navina Yobima na sango. Ce qui était un secret, il a reconnu nde sango wana pesa ye nyoka. Vous vous souvenez encore de cette prophétie là? Et puis nyoka wana ezaki so yope obima na nani atikele yo nini ngando lelo yaya nazoya zambe ngai na kokonda ya pamba te nana ba faire ya bien nana vie ya bien soki nazotika vi wana pona bana ya batu il faut bo vivre nzambe somoni abiki tala balongoli ye bavaje ya nini ngai te yenda lobi ye azaki na ya plastique yo zana ya nini escargot siko bakobala yo koma bien
Attendez, je suis sérieux. La spiritualité est bizarre. Elle est belle. Afandi. Mais, spirituellement, baby sakiye. Basu vache ya plastique. Mobile ya kolu la ye libanda. Nakati sanira pas. Babandi ko misaye biloko. Chikape biloko batiayo wana ebima. Awa batu bakango la maka awa. Comment Moussala bien, Atangi bien, Azoyembe Lanzambe bien, Otali forme ya bien. Tika o kango la ma. Olela toujours mutu. Bachauni na mutu. Oyoki mutu na ye. Babana wala bazo soude ye. Pas tu vas souffrir hein. Omra ka mutu azo tambola. Botika na Geneva na ya batu bakango la ma. Batu bomoni bazo tambola batu bazo souffrir. Mais après, babishi prophétie à Sango, il n'y a pas dit Riwana. Parce qu'à partir de l'année de Nyoka, on est bandangay. Si na insiste à Kabino na mibali bosalani, na basi bosalani ne. Yo yebi eloko mobali wanatika. Il faut que tu aies un pasteur plus puissant. À souligner le qu'il y a bien. À un intellectuel, à Sali Campus, oncle Naye. Il est là, c'est un professeur, il y a université de campus, il est là. Toyoka. Alors, Biboye, tu sais, il parle, on a fait quand même à un intellectuel, parle bien. Alors, il est vrai que ma prophétie Abima Izalaki, mais le Abima Bazangi, ils n'ont pas la capacité de mettre fin. C'est ça ma spécialité, moi. Bim Kitoko. Bima pesa ka prophétie. Mais problème naye, ezala ki ya prophétie te, ezala ya komimisa mutakala ya nene. Banyok kosilisa nene. Vous voulez la prophétie? C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, Dieu m'a fait grâce. Il y a solution. Maintenant, elle sango atikeli oborowana. Nyoka wana ebande kotanga mal à l'aise ya kotambola ngana. Si bozana ba nyoka na bangubu, vous êtes détruits. Lukanzambe kutala na mutu moko asalela yo délivrance. Pasi mingi na bana ba. Et puis nyoka wana na bande ko senti posa na liara mabele. Arjulo ba mama zembaliaka. Posa wana soke bandinga soke. Parce que nyoka aliaka nini? Yebe na bumutu boye aliaka kaka. Vous voyez cette délivrance. Non na bumutu boye azolia mabele à cause ya nyoka. Toi na ndoto te tozana bumutu. Oyebi makambo so vivre wa. Et loko ba chakati na yo ba bebisa yo. Tala omoni de lelo. Besoin de délivrance. Zela nazo ya dans des miracles ya lelo. Oyebi, pourquoi nazo insisté? Nani namoni kaima. Non, ngubu c'est l'hippopotame non? Makamona alo bande nazo mona. Namoni deux hippopotames ici. Bino awa, je viens, Nabino. Namoni va seke d'ici là, bazo rassembler yango, bazo tumba yango déjà. Lelo, koinda. Problème wana e umeli, pas devant moi. L'objet, vous allez voir ce qui va se passer. C'est ici. Pour ça, ma belle, on a soke banding ezaki terrible. Faut na lire ma belle pour na za l'aise. Tant on a eu awa, balobia franchir lire bilia liate, azarape bisala salate. Na tuni babio ma belle eza bien te na tiki mais soki pour ça ne bandinga pour na compenser nango, faut na lire le en poudre, soit na zui pati ya dentifrice na tia na munoko, na zo bosser bongo sans kotiama et pour na sala un peu soulagé. Vous voyez comment les gens souffrent? Après, dernièrement, quand on a eu pasteur Moïse mal à l'aise, papa n'a pas lié à ta moukiete.
Abi non, eza bile ya nyoko oki oliate. Na anniversaire à papa lobi na bomi banyama nyos. Tango asambeli na zongi ndaku, le grand sacrificateur a maîtrisé les serpents et puis on a raisonné que faut na lia mabele na romo sentir nausée. Na basu na posa rolia mabele wana te. Les jours de mon anniversaire, on a tué. Je vous avais dit que n'ayez qu'offrir binoba délivrant. C'est le jour où elle a reçu la délivrance. Un certain le 15 août. Alléluia. Zambe atindi bana yabatu na babika. Yes. Le 15 et na sambeli bana batu na bo mabanyoka lokola tout aller na zoya ko bo mabangubu. Qu'est-ce qui va se passer en toi? Oui, maman Zozo selele yena. Na sentir sous nyoka wana te. Et puis na zongi ndako na komiso na raisonner fona lia mabele noze salinga ina ki posa ko sanza. Elle est délivrée. Amen. Nyoka wana tambola kaye tobomiye. Nini bisotoko kokate. Sur ce, je me suis rendu compte comment est-ce que tous les ingrats et puis égoïstes. Nous sommes les ingrats et les égoïstes envers Dieu. Oui, ma fille. Tant que tu as un Nzambe, tu as un problème, et puis tu as un timing, tu as un lingé. Mais tu as que ma canisina bisona Nzambe est différent. Parce que je n'ai jamais vu Moutou à tous un milliardaire. Aux autres, on a exigé un ingénieur qui est un villa et ça a 2 semaines, ça ne peut pas se faire. Donc, il faut on dit ma exigence et puis timing, il y a ma maçon. Ce qui va salir béton, ça doit devenir dur pour mettre en place. Pour ce qui est l'élo et au bout, quand on a la perte. Donc, Nzambe Tata, le roi, il a perte, c'est pourquoi il prend son temps. Il prend son temps et a coupé sa biso forme qu'il faut pour attirer Biloko et Sengé la Katia. Biloko Tosengi, certainement, il va nous donner. Et puis, je sais que des fois, tous traverser des difficultés, aux hommes, on a pena et souki. Mais, naebi que ça a des difficultés, sous ces passation, il y a une période de passation, il y a malheur, na bonheur. Parce que nous avons même exemple, il y a papa Nabiso le prophète, quand Dieu le Père l'a choisi, tant on va pognaze à la détenteur et à nouvel ordre. Ce n'est pas pour autant que gratuitement comme ça. Il a payé le prix. Et quand il nous dit qu'il a reçu 40 coups moins 1, ils ont été traités. Donc, nous également, on doit être patient pour recevoir les trésors du pays. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et je remercie Dieu le Père pour la rencontre le plus merveilleux à vie au Salina Koutana, prophète messager. Et puis, je les remercie aussi des fois. Il reste silencieux, tu vois, c'est comme s'il a oublié ton problème, c'est comme s'il ne dit rien, mais il est toujours en train de travailler, même dans le silence. Tu as bien parlé. Il est en train de travailler. Tu as bien parlé. Tu parles bien, toi. Merci. Fantastique. Et puis, je remercie tous les pasteurs. Je remercie les encadreurs, plus particulièrement à maman Sheka, à maman Eliane, à papa Guélor, Berger Stim, à pasteur Moïse, pasteur Gédéon, pasteur Tosha, pasteur Josué, vous êtes tellement nombreux. Bozaki wana ponanga quand j'avais plus besoin de vous. Et puis vous continuez toujours Kozalawana. Je dis et je vous remercie. Fantastique. Bien parlé. Je dis et je vous remercie. Pas de commentaires. Parce que Nzambe abomeli nyoka. Lelo bakobomela yo penini. Tokoboma yango lelo. Rapidement.